Voilà, salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de M. Kambelou TV officiel. Voilà, on est là encore une fois de plus. Naim Sabino qui Tokoyakara toujours ceux qui ont l'oubaïza. Naïli Bino Rando, entre Anima Kwakala ya Mwasina Mervine Bondonga, Balobi, ma Mervine Bondonga, maman députée, moi ça me nous permet contre. Anima Kwakala mama lopango na kati ya Canada la famille na bisibino guerre oyo combacage combacage. Abonnez-vous massivement sur M Kambelou TV officiel. En tout cas na otie la bino bolanda na okokate na ba magali kambi yango ya au niveau noté ma chérie hein. Au niveau lo tenga na sepe na ngolo bakanga kinga na koko mobile na ngaza koko siko no tika mobile ngo koko ka ba sainga pe dikambote abeti nga pete po banda ta mafinga ya pamba no na zwa na ngate na mobile na nga ata mafinga o ya mama na yo na tika na nga ko zwa te o ya tata na yo mon nouvel tika na nga ko zwa te na zwa te na zwa mafinga te na zwa na mafinga te. Kaka yonde Mervine olado lamuki na zoyaka la amakinya tazana kana ni nyazana bya video ya nani wana ala kitabisa ya na balando tamu nokolo kwa saki yo filen fi yo sakana ngayo kasaki ngapa na banga yo oza super yake ngapa na ko bango ngama kwakana na ko banga mona mafide mona pa fidele makwakala na ko banga yo preuve za ke bo soit javel oza krama me bonjour Javel et c'est une pharmacie et à qui ça il y a ba ivoirien té il y a ba nane té bon tapoter tout comme non mili ko bande quoi na TikTok et ça ba ivoirien té et ça ya Canada té ça ya Porto ya France ya maison parce que il y a nanga mami makora la saka ba maison wana asa pharmacienne les qualités de formation. Bonjour Javel, so bona Javel, crème à mère pamba, tout le walo mafuta. Crème à mère pamba, soit yango, si atana mo finiko boye, tiana mo finiko. Javel, o tie crème à mère mo finiko, o juice ko crème au sangisi. Tika ngo pendant quelques minutes ou quelques secondes. Voilà. Ata produit oya la kisibino lobby wana, also mango na $35. Wow. Azote kango $300. Quel gâchis. Ata bazaka mutema mabe Mervini. Yo lingaki na bando répondre soko sali video na tonga na ye na pokwa. Leo na musate na za off. Boye bisaye mwana si abotami, mwana si akoli. Mikolo ndi azui garderie. Lobby abandaki live bana tongo je sais pas ce qui est nini. Tina 16h du matin, 16h du soir. Mervini azaka na kati ya ligne. Nazoke ne ko zabana, nazoke ne ko zabana, nazoke ko zabana, nazoke na 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Azoke ne ko zabana. Ti ayo kote émission bana ya mboka o bakataka classe na RN bana garderie bato bazana bana boye bisanga garderie bakataka classe na RN bayaka kozwa bana na RN yo ti 17h yo ti 17h Mervine yo zaki na ligne okende kozwa bana mozo kende kozwa bana mingando ya bana wana pe mwana na poto bi mutumu ne lokwa tata no kende kozwa mwana na Tunisie 17h30 Mervine azaki na ligne parce que na yebi nazala ba camarade na ba semi ki bazaka na bana so ki kozwa mwana na retard à 30 minutes est-ce que yebi ki kozwa contravention est-ce que yebi ki kozwa contravention so ki kozwa bana na retard je merci beaucoup na yebi te ya mususu mboka na mboka disons ville na ville Zela Nanango wana. Voilà, Diane Rose, merci beaucoup. Ma chérie, na salope demande. Yaya, toko mataba mbili, pardon. Lisola bitumba. Yaya volandela. Baba toko landele. Ok, na obeta lisola bitumba siko. Album alibala nanga.
mais vini ya pesa biso no album wa libala na yo avant na tiela yo ba biloko musu bozi na beta lisola bitumba yaya bozi na beta lisola bitumba bondonga omoni oyo azaka yanga omoi tato aza yangai yaya oyo zo soki 2009 soki 8 ozaka yangai mervini yako lakisa biso bo o bimisi na Jean Couti problème ezate lakisa biso ya Jean Couti bimisi na biso ngo omoni oyo azaka yangai yaya mobangi mona omima manini o na lembula ngona bena ngo kabe toi azaka yangai yaya omoni kutu o yakala sikosoko yena ndako nango omona ka yango na eloko ali boso apisi to chango na sima television yaya o yangai yango oyo yangai yango lisolo bitumba mozela na chela bien lisolo bitumba yo sakana yo kasaki na bando banga yo nde tandumba oyo keko toli ngolo ba bêtise te bêtise nazo linga te po rasi azana live wana yo moko yela biso makambo ya 11,000 dollars 11,000 dollars je gagne 11,000 dollars je suis de soki di domaine nzoka no kuta ndenge azana azoluka ne mukanda bozi ano beta myo lisolo ya mirisi okolimbisanga yaya mirisi okolimbisanga botuna mervini azalaka na camarade ne moko na kombo ya mirisi azaka na camarade ne moko na kombo ya tokomi combien oh tokoma ta wisa te bendinge ni njirizo simba te naokata nano awa bandeko nanga bomoni video ya bitumba o tomona biso nyonso wana d'accord botala kaka live o asalaki wana live o ya salaki lobby so bokoti na live wana sorry bokota na video asalaki lobby Mervin Bondonga bakota no na video salaki lobby yaya awa na yawa bari de komokoba misisa bari de kutute misisa to benga ona lingala misisa wana ato pakoli jaribu ya biso ba Québécois ato zi ngai collagène ya Allemagne osangisi ya États-Unis ozi potopoto ya kamba ya nini eska nani Moïse Mbia banako ke kosambela na edingwe opeti kisi ya bari wana ekotika la kotika yote parce que ozoko grandir Bondonga tango zoya kofinga ngani makoka na mukanda te mwasi wana kutu bafandaka na mobali na ye aboya ye te mobali wana kutu azalaka na mwasi na ye mobali azalaka na mwasi ne yani makoka na fandeli wana kapola tete asante no kanda tona ta munoko lokwa ni okeno kubongisa mino bongo munoko awa ifalo kangata abakangi pake bakangi bakangi teke epi obongisa mbunju pala bongisa mbunju obongisi ka mino me makamususu wana obi nzamba za miséricorde obi nzamba lola miséricorde il est miséricordieux mwana mwasi musuto mwana mobali musuto bapeso elongi kitoko bapeso beauté naturelle beauté ya nzoto mena otali ke eloko moko mona kaka
applaudi babé, déjà applaudi babé, déjà applaudi babé, non, voilà mon rosso et zobima. Dans la gala jazelle, na lobby, dans la javelle, dans la kaka bokia kaka na bakeme wana, donc comment on a dit bakeme wana. Javel, tu oublies que Javel c'est un produit chimique. Ma chérie. Tu oublies que Javel c'est un produit chimique. Il y a des acides dedans. Même les gens ici au Canada qui produisent, qui sont des vrais pharmaciens, ils produisent des produits, ils mettent des acides dedans à catch. Les produits Javel, qui ont créé les produits Javel en question, ce ne sont pas les Mindele. Parce qu'il y a l'acide dedans. Acide déjà na kati ya produit wana. Il y a perruque au lataki lobi ma chérie. Ngana na tina ba perruque. Na kokana nga perruque te ya. Tala Javel ndenge baby selanga body. Tala Javel. Bota siko différence eh. Bota la awawa. Et puis bota la awa. Bota li bomo Javel ndenge baby selanga. Na sukola na bit nga bilamba na nga pembe surtout ba kaleso ba nini. Chaussette na kaleso ba kota ngo sika mo côté de machine. J'avais na kati ya ndako no Merville oata na machine ya laver te machine à laver zozana ngote yo mutu zo gagner $11,000 ma chérie ola la mbetu moko na bana mibale na Canada rando vérité mwana MK mabobe baby ya TikTok Karine Pandora botela nge loko Mouto a gagné $11,000 na Montréal parce qu'il y a Munganga. Munganga na diplôme à préposition bénéficiaire. Munganga na diplôme à préposition bénéficiaire si ba boyango na kokanga boy mais ce qui le na zongi ki sasa na sa ba diplôme nanga. Ce qui le na zongi ki sasa diplôme nanga o na kobwaka ngote. Oh premier diplôme en 2010. Oh yo ba uti ko boyango Merville sala ka Merville ndenga sana zoluka musala. Akosi binolobi na zokenya ko zabdana na zokenya ko zabdana bana ngokende ko zongo na na 18 na mboko ya bano mboko ya pasi oyo ke so ki na reta aussi contravention ozo ki bana ngona ozo luka musala parce que ba diplôme nyonso yo Canada e boyango yo mto yela biso banda kolakisa biso ndengo kanyaka 11,000 otie papier olakisi monta bongo siko yanga kaka ngakutu na keti na banque na zuka moi vidéo moke na tindiki et puis si nous zaka ya zaka wakade sumbune ko boni nzoto na makuta na nga moko passeport oyo la kisawana ya Congo wana bafungola na kati soki eza na drapeau ya Congo to eza na drapeau ya poto bandima yo na acceptation anini babenga oni résidence permanente sur 3 minutes. Sylvie Mboui, n'a bloqué au thé, n'a fait sur 3 minutes. Somme sur toi, barando, ah, ce qu'on a na bengio. Sylvie Mboui, n'a bengio, ah, wow. Mouta bengio, ah, zaten. Sylvie Mboui, ah, mouta bengio, ebeke, ah, wow, ezaka ya barando. Allô? Allô? Oui, ok. D'accord. D'accord, d'accord. D'accord, ok. Ok. Voilà. Bande konanga, oyo eza avocat nanga mutabengi ngai. Avocat nanga ya mobali. Aolanda ba vidéo nanga parce que alandaka. Ziana. Ba demande des ebele Christ notre roi. Or restaure ce qui alimentation ce non yamba muto muto kota te. Bande konanga soko moni muto aza na passeport o ya Kinshasa ya Congo. O eza penya na photo na ngai o Congo. Soka moni muto ana passeport na ya Congo na mbo na kati
ndako na ye, c'est-à-dire azwa mukanda. Passeport à Congo. Azwa mukanda parce que mukolo to bwaka bangunda ba boto la kabiso ba papier nyos. Avocat na ngamuta yoto yebisanga. Ya mobali ya moi cité. Soka moni mutu ana papier oyoyo mukanda. Tala boli nakana la kisapo anini. Nikina tika kwa ko matira ngano no boyo matisa bat no matsa mutu te. Mutu o matate. Na boy ba busoba na bino ba kopesa ba conseil à l'accord. Soki omoni mutu na Canada, ana passeport na ye ya kati na ndaku ne, c'est-à-dire azwa déjà kanda. Te pospo aotin ngana la kisabiloko na ko la kisate. Mwana munoko munene lokwa ngubu oyo munoko munene tra lokola mabumu ngabo ke kosoma na ganaka yo la kisa no passeport no obike uzi mukanda te la kisa passeport no ya Congo nano passeport no ya Congo soko za na ona kacha ndako te soko za no ka mutu yekele ye musupe akozwa mukanda lelo accepter ye mais musu lobi na tongo ba pese mais nationalité ozana papier canadien ezate mwana mwasi wana azwa mukanda ya acceptation ba accepter ye na mukanda ba pese ka 5 ans oko voyager n'importe quel pays wana toi ya voyage nde ayaka kenda kosomba etui wana etui oyoyo mwana mwasi oyo fan nanga atali musala na sala kezaka bia bia mwasi so na bina peso bilamba yo moko olataka so yina lobi na pesa yo mbandaka oyo bengaka ya mwasi yo moko olataka mbandaka mama na ransi so na bina pesa yo sapatu yo moko za mokonja ba sapatu ya mwasi na mwana ngeli loko na peso te nebi kozana ba telefone wana ba kamera wana nyoso na ndako ya mwasi ngana aka na kado na lingina pesa yo ngabi okay tina na posa biti ya pesa ka adresse na yo na ya tina ndako abi oya deja na ndako na hote na yano na ndako note ngabi okay ngabi na lingana ngako benga batu pe na ndako te me yo yaka pe osomba te loko biyani eloko nino za ngabi biloko no chesi so osomba ta perike osombi asomba ki perike bozela o etika lina la kisabino me abini ya ozo perike aba mongando nya matufi ya mama na yo sabo yo finga parce que ba to opekisa ngai yo me abini yo munoko munano kasa saki ya nini ya kato ya mabumu na ngombe ya ganaka yo sakananga moi c'est la tangoye yaya ba plateau na paperi ko na tika kina o me avili yakata ozwa yo OK na salon ba kata ba coiffer ba coller o tika na ngota 2 semaines 3 semaines na moto moi ça o ezaki mi balé azui moko botala weza différent oh pesa ki mi balé azui moko botala différence nango la différence makasi ndezabo o eza mi kuse penja elingama na se o eza mukamususu moi je suis en sombiringa 4 paquets nali na tanga ngo 120 mais na tieli on a $100 asomi 4 paquets zaki 7 asomi 4 paquets o tikalika yango mais periko yo tchaki lobi ya mwasi asomi 4 paquets no bisalaka parce que père ya kozaka soko moli ayo omoni na oye na ndako boye autuna nga mais aye kosala nini aye kosala nini ça bien te na tekele 4 paquets a ju téléphone apesi ngai ya mosi na yoki na poso somba tenini te ngape na za na linga mbe mingi ba periki ya milai ngabi ya somba kaka otango yoko bimawa père otuna nga aye première fois na ndako nanga esa soki ba une semaine aye première fois na ndako nanga aye kosomba ba biloko alikoka kosomba te abinga na lingala ba periki ya milai mikuse peut-être na otinde la mama na Kinshasa bien na sombi yango sansa botinga na sansa musu na nina musana biso tozaka na baisienne tozaka na bakebekwazi musu bakatakata basuki balinga babiloko na biso totiaka na tekeli oyo na sansa yaya mutu nyonso aza na mukanda oyo na kati ya ndako botuna bavoka botuna tala c'est vrai na kolekisa te rouge ebandi kuna bayaya
Bon tapoter sinon tu na kati rouge et les kelinga kuna na TikTok. Kimbangu, Jemilove, ceux qui Hortas, Aline, Aigle, Alibo. Ah non yamba mutute yaya. Mutunia sopona moyena laksani les atepo mikanda mlipasa omoni rouge so bato bimina na bolimbisanga. Bolimbisanga. Boye bisaye. Alongola etu oyo atena kati téléphone nina yali pasa na ye so na tiebe nini ekata kuna boye bisi alongolango alongolango atikali pasa afungolango so na otia boye na mona rouge ezobima kuna parce que balinga binya kolakisa ba identité te ngaya nazo eloko asika moi moi na ekotikilanga yango nazo eloko asika no salela ngango ti na lakisa te yaya na lakisa te bongo passe po bazoboya Maria Sonia yoza zano na yambio nano ya Maria na yambio nano Melvin yako la kisabiso mukanda no oyo zuwana eza ya acceptation ya Canada teme acceptation ya résidence permanente ko sabato ba yebioti na la kisamonyo swezati désolé on change comme le mot à mort ce qui le mot ce qui aro au commission qui j'ai mis love et la kisate no bika zwana no mutu na okataka suki nyoso suki yo kataka nyoso okataka suki nyoso okata suki poani bitumba ya nini sikonde no bozanga na zana calme bitumba ya magasin na biso moko africain awa na Canada magasin africain magasin féminin non masculin magasin africain boutique africaine voilà oya kala ba foko de Belle Mervin botala video asala kilobi mafuta azoteka eza mafuta asomaka ngo $30 na kati ya Canada na pharmacie nde otekela bino $300 bo imagine nano $30 à $300 baninga bateka ata ozwi mwa $30 neti chemise oyo msu nasombaki yango moni chemise oyo kala mingi te biloko ezoya omoni chemise oyo nasombi chemise oyo ça fait comme 10 ans chemise oyo nasombi yango na nini na mbandaka nasombi neti $50 nasombi neti $50 nakoteka yango msusa ok nateka yango sapo mo eloko wana likolo ba DHL ba Poste ba UPS ba FedEx siko eloko nasombi $30 na yotekela moto $300 ata vous-même chemise osali 10 ans ya mbandaka vraie qualité ya Turquie chemise oyo nasomba ngo $30 na yotekela bato $300 est-ce que ezalaka wa muto ba faux compte bitumba oyo eleka na nini na nini komo na oni na magasin Salaberry est une boutique moko africaine. Donc il y a tous les Africains qui viennent là-bas, tout kota na rakuna, tout sombak. Kino qui est pour never déjà. Bitumba on ezaki nenge moni mwana mwasi oyo ba beta kiye. Ezaki na deux filles, garçon fille moko ba ndeko filmer, na deux garçons ba yaki wana ko beta. Na tika kaka. To komi pe milite na tiki na ngai. Na bimi na oketika mbongo na mbandaka. So nazongi na ye lisusu afinga mirisi pona nini wana nde boyo yeba siko na kena na ketika mbongo na mbandaka po ekena mbona basumbila nga biloko Jemilo me soko komi lisusu na bloqué na ngayo po oyonde Mervin oyo ye na ba faux compte na lo beloko te me bando fanda ki wana ofandi na yo kaka ofandi ozolanda ozofinga soko komi lisusu na bloqué yo oke okota su compte mususu o changer lisu kombo soko komi lisusu Jemilove na bloqué yo zana bloqué yo na Jemilove bye bye parce que oza Mervin yo moko so oza penya mutu solo yaka na compte no moko oza na compte na yo ti
Lobi ozalaki aro okoti na live obandi ofinga. Lelo oye na kombo ya Jemi Love. Ya mwasi na bloqué ye. O mususu oyo Chimene Riki soki Chimene Riki. Soko komisu na sali no demande na accepter demande na yo. Chimene. Chimene, boza na kanga photo ya Chimene, s'il vous plaît. Boza na kanga photo ya Chimene. Boza na kanga photo ya Chimene. Po awanga na te, comme oya mwasi ejana ngonga ete. Boza na kanga no photo ya Chimene. Voilà. Bon, nazo bima no kende sika morobo. Chimene na accepter nos demandes no pona peso kanda. Chimene na accepter nos demandes na yo. No ya. Soto koma kata 800 900. Chimene tango yo loye okota lobi ke yo penza o finga nga oyebi kutu problème na lobiti na kati bino na kende na nazoya na kata na bino comme ça na kende il faut na kende ya na loba quand même mwanda sikoyo mirisi plutôt. Mwana mwasi wana bazaki kamadi na ya mwasi na Mervin Bondonga matokolo libumu munene munoko munene lokola mbiso abowa yo ya ngano tozabwe tina ti toko benga mbila po mwana na yo wana lukele oti kozwela ye garderie kala mingi te luka musalo sala lelo ngana na ndako tena na 3 jours na ndako luka musalo sala nga mobali na nga na otika ete pona ke luka mobali lokola yo na mirisi bowelela ni otele mofinga mirisi ka pamba boye obana ozwa mwana na oke kotikela mirisi na ndako mirisi ofana na mwana 2 jours 3 jours 4 jours na poto ke lokotikela mutu mwana boye yo kena yo babiyenga na yo keno ba viva la muzika na yo olingi te mirisi a bouger mirisi ofinga ye mirisi alali alamuki abi Mervini yo yaka otikelinga mwana be mwana zolela ngai pe obiki nga na botaka te mutu abotaka te banokende otikele mwana pwani mutu abotaka te oke kotikele mwana bozaki bakamarade na bamirisi na baana nyonso eza na maboko na ngai tala wala nga no bomona attention lobi ke na lakse so na tieka base bo sa neti rouge bo yango na bakata bo kota ba biloko bo partage ka bo tapotaka po mwana il faut na suki se penza ndumba moko bo mo bale nanga mon mari yo za mon mari asia boti si mwasi bana mwasi ndaku moko kuna na Tunisie mon mari aboti si mwasi bazana ndaku moko yo zo benge mon mari à côté ni mon mari à côté ni yebisa ngai mon mari oyo zo benga mon mari côté ni yoza mutolo bate Mervini yoza mutolo bate pona fandela kyonyo kasinga na kosie soza kana pose ako fosa nani Herman kaso wala yo kene oluka yo est-ce que Herman aza mwasi neti yo Herman akola la yo ebela basho ba kundela Herman awa eloko to welele ezanini komona so na koti na live bona moni nani Lisette fio ya Lisette wa libungu tulu oyo yo be mususu yo mobile no ya nini ya Tunisie soki ya Chypre soki ya nani soki ya comment mboka oni est-ce que no ketika mbongo zela na roya nazoya naketika no mbongo ya naketika makuta nazoya naoya parce que moi no ale kisi ngai na suki sebenda na bomo na tasho ya yo sakana ngai o sakana na sia yo kono na ndo la uko bani ko finga bato kono la uko bani ko finga bato yo no za na mono bana ko finga na bato yo moko mama député soki soit disant mama député mais on a la mbetu moko na bana na yo kama shamba na mbeto betele na se oh mbeto mukuse bongo na poto mbeto mukuse bongo ezalaka yo soit disant mama député di tata
bana na yo est-ce que ezalaka wapi yo Melvin yo zolala mbetu moko na bana na yo ozolala mbetu moko na bana na yo yo mungando oyo yo soi-disant mama député oganyaka 11 000 olala mbetu moko na bana no chambre moko mbetu moko bana mibale bongo ya mwasi ne ya mobali neni no olala mbetu moko na bana no olala mbetu moko na bana no ndeni yo mtu oganyaka 11 000 tala mbetu yo olalelaka mbetu na se pete kamwa mbetu ngo lokola mutu aza na bumba neti aza mutu ana na bwatu yo zelanga na zonga nga na yo awa lelo nga na yo ato changer ba compte no yamba na kutu pe bato te no yamba te po ko tsela nga lo yenge awa nde bo mesana no yamba te tala zemi otambola kana ngona kopo Mervini kende sikotu ozo mukanda ya résidence permanent ozo mukanda ya acceptation résidence canadienne résidence permanent nyo zwa zemi otambo ina ngona se avage boy ozotambo nango mati nango avion ti oke okoma kuna na Tunisie oke zwa zemi kende siko oke de zwa 3e zemi mwana muke na age na ti gagne $11,000 par mois mais ona na mbetu moko na mbana na yo mibale olala mbetu moko na bana no mibale na Canada mafuta ozoteka osoma ngo $30 avec taxe eza na 35 soko tie tembe na ke tina pharmacie nde no bima no kezwaka nini wana na ke nango na lakisi na biki tala prix nango yango so tie tembe soko tie tembe na kozwa yango na firme yango ya na pharmacie $30 eza na $30 na pharmacie bato baolinga basomba mafuta epai ya mwana mwasi wana aza na kindoki ya mabe ya buzoba asubelaka bamafuta wana avatekela bino azwi mafuta asubi na nini azwi yango akotisi yango na kati ya nini bato tu baosomba mafuta epai ya Mervini boya opesanga raison un jour mutu alobaki obosala expérience boyebi ke javel eza produit moko déjà chimique okozwa ata mai ya pambo so ozwi javel otie na kati mai wana ekoma ekochange couleur bozela ntina ozonga bona oyela bino bozela nazoya po bino bolingaka otie totie mutu nyonso osomba mafuta epai ya Mervini bokoyoka soni bokobeba bilongi. Merci beaucoup na kati bino no YouTube ona kata no YouTube mutu nyonso akosomba mafuta epai ya Mervini kala mingi ta ayaki o nga nazogarde bana nazogardele bino bana mutu aza na problème aya kotikela nga bana nango aza na problème ya kotikela bana lufunu nga na problème ya bana na yotikela mpo naza na mosala etali bino wana bolukanga un jour wana mitali bino diplôme oyo asalaka préposé au bénéficiaire yango aya olakisa bino oyo anga deuxième diplôme yango Canada baboyi yango moni Canada baboyi oyo secours babenga oni cardio secours RCR DA adulte enfant et bébé bomoni yango mikando baboyi yango na Canada asesengana nde aza wana ndoki zoba yo sakana ngai yo kasa pa tuko na kotika yo luvunu to kenoka aboye jana na keno kotinga no makuta na yo mto nani Chimene Mervini mutaela biso makamba ko lakisaka ba konti banime ba mbongo o combien to zwa kati eza Mervini bomo siko lelo ayokika mutema pasi ponga na lakisi yanga awandi ofinga nga ozaba maya zoba no finga bêtise lelo te Mervini wallahi no finga bêtise lelo te Mervini zelanga na okende kozwa mafuta wana bomoni émission sala ki lobby
Chimène à côté lui azofinga ne Mervine. OK. D'accord. Non, je la bino mafuta na soki na uti ska na outa parce que moi na ne fala sombelanga a kangelanga biloko atielanga ngo lobi déjà samedi. Atielanga ngo déjà lundi. Alors nazo kende kozwa. OK de kozwa nini? Nazwa clé. Na okende kozwela bino mafuta wana lakisaki wana na olakisa bino prix ya mafuta wana muto akosala erreur ya kosomba mafuta wana bomona boko regretter et puis nosombela bino javel nosomba javel pona lakisa bino ke mwa mwasi oyo aza na kintoki na ye ya ndenge na ye kaka alie mama na ye aya kofinga tata na ye aya kofinga bandeko na ye na live nakei nosomba na javel mbala moko libanda eza bien te lobi 4 abonné 54 suivi yo oyo balanga na obebisa mombongo wa moninga yo ziano na talo nano tufina yo nyiyama musenji apesi oza no mpe faux compte ta biloko ozoteka sikoyo ntango baya kobebisa biloko noko nde omona ngo bien yo kadi yo jemima na bane kofinga te me kadi oyo ekokota yo omoni kadi yoyo nakoluka yo omaka ndenge oza boye na oluko na compte na oluko na google na awa na oluko te na kenan kadi yo kasi oza faux compte yo kasi oza faux compte okalisi oza faux compte kadi jo yo kalisi kadi disons kalo DJ okalisi oza faux compte okalisi oza faux compte zela nga nazoya na oyela yo wana imbécile nyama na ba blues ocheche na nini wana